Bonjour la famille, ici chez Elomsi, signature les vieux pères Nabino, comme Binonio Suboyebi déjà que Yoana Naza toujours kana kati Washington, ndenge tozalaka toujours musala et kineliboso. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte à merveille na kwenanga webi kaka après ba collègue ça va bon moment na Ovo Arena et puis si biso enjaillement esprit est tellement posé makamno sezo que ne vraiment kaka ndenge Seigneur azaro pesa biso et j'espère que bino pe boza na ba positivité ndenge le vieux père azali vraiment ba love belé pa na bino tout. Et naza ko miss déjà London na miss London donc wana tokomi kotalisa sikoyo na ING na Bruxelles soki ekozala ndenge nene na yebike kuna ekozala pe benda bika bana Bruxelles il faut bozala déjà prêt ba chéri à Bruxelles bozala déjà prêt pour makambo za ko yela bino kuna boko vivre bisengo oyo bana Paris ba vivre na bisengo bana ya London ba vivre donc ce que sombino no tikete kende kozwa ticket na yo po esala yo bien lelo tozongi lisusu na kati ya masolo na biso ndenge ezalaka kaka bino moko boye bifali ipupa na motema malamu na ye apesi bandeko ba visa aide pe ba frère na ye mususu ba sœur na ye mususu oyo babanda na masolo na bango na ebandeli menkene mpiana oyo biso no stoyebi na kombo ya Makizembe babelela kene mpiana Makizembe lelo aza kosala neti akweyisa bendele bon tokoloba te ke bendele kwei tozo comprendre te Makizembe akomi traître ou bien akomi ennemi. Oh fali po palobaki mieux vaut vivre avec un ennemi que un traître. Bon ngana lobaka mingi te tokochela bino ba voice ndenge nini Makizembe azali ko aza kotika bato bameka kotake bandeko na ye moko toyebi te eza nini eza koleka tokozongela bino tolanda ba voice Yasagana, mono solo, lokola bisoko amanike. Oyoti, yo kaseni yake na to. Nyama zoba arene puka. Ken pera sala bidolo, lelo makumo singa ken tena. Vraiment bosser fait trop na maboko oyoki zalandi bebeta masemu zalandi mwe eza kufinga tu fait maboko na chobe fali maboko chaque mutu ne na yo na zo kabino. Alors eloko nini zoleka na mutu ya Ken Mpiana eloko nini komisi Ken Mpiana boye ndenge nini Ken Mpiana azo changer le côté kaka mbala moko boye mpiaka la robina yo pote yuko boma bato est-ce que ezali mpiaka Ken Mpiana zolela mpiaka eza jalousie et bato ebele bazolo ba Ken Mpiana komi jalousie ngope ya nini tozo comprendre te est-ce que Ken Mpiana za jaloux ya bandeko ba utaki Afrique ndenge fali po bazoko yamba azoko ko encadrer bango ndenge fali po papesi bango ba visa ou bien Ken Mpiana eza eloko mosusu pour même na maloba Ken Mpiana tozolanda façon Ken Mpiana zo kenele makambo zo mona nake c'est comme si azoko déclarer loko moko boy mais loko ngo pays ya lingi koloba te mais ce qui fait mal Ken Mpiana akoki kotika te bato bafingaka badebordaka mais zo salama ndenge balobeka congolais kopesa na confiance te so kopesi congolais confiance mingi ya kobaluka ba congolais pe bakeseni neti ba vieux père te mais ngana zo na yebike ba chroniqueur mingi ya Congo bazalaka toujours bansongi batalaka toujours d'intérêt na bango Ken Mpiana azota l'intérêt na eza le sous-souté pa ya fali Ken Mpiana azota l'intérêt na ou bien eloko nini ezo otungisa Ken Mpiana bino bato kozawa na bomeka kopesa biso mwa ba raisonnement to meka ko raisonner est-ce que azali irrécupérable ou bien komi peine perdue soki za peine perdue est-ce que bakozongisa ye lisusu ndenge babande kotia eloko nini etungisi Ken Mpiana akoma motinda oyo fali pupa atraite mabe fali pupa kipaka ete bata fali ba kipaka ete ba warrior ba kipaka ete azwaka mbongo te ou bien ndenge
ba question toza komitu na nebele biso pe toyebi position Ken Mpiana te autaki poto ayaki na bana na ye akomi na bana na Bruxelles depuis comment aza kobima te est-ce que eza pasi ya mokanda ndenga azomona ke baninga bazwi ba visa ba 4 ans ba 5 ans baza kotambola ba kotambola ya kangami ka na Bruxelles point d'interrogation donc ba question eza tellement ebele mais totalaki na concert ya Londres fali po pa kipakate tant tozalaki na Londres kuna tomonaki fali po pa bwakaki grande sœur ya Ken Mpiana abwakaki vraiment libanga ya kitoko eyokanaki parmi bana Londres nyonso ye mutu Angèle Makizembe mutu azwaki libanga ya kitoko donc fali po patamu so azokipe pe makamba Ken Mpiana tebi ke Ken Mpiana azalaka moko troubadour donc toza kotala ndenge masolo eza okende bon bato bautaki Kinshasa ba journaliste bautaki Kinshasa tokosa ngai na kosalela bango évaluation c'est-à-dire il faut que côté rendement ya moko na moko depuis bautaki kinetil siko tozozela kaka ING eleka bongo toyeba rendement ya moko nani asali musala kitoko nani azako sala musala kitoko te nani azako occuper vraiment makama musala bayaki be poto sans quoi il faut roloba vérité bayaki poto na ticket ya fali donc baza obligé ba rendre service ndenge masole zo ekendaka bon biso tozawa na tozotalela kaka tozonga na dossier ya Ken Mpiana alors Ken Mpiana comportement na ye azako se comporter pourquoi tu yebi ke Ken Mpiana za muta sambelaka pa ya prophète Dodi a enseigné bango jalousie eza mabe makambo Ken Mpiana zo sala est-ce que zali jalousie azali jaloux contre validi tambwe po yebi moko mutu moko babana ko sala pa na yo siko na mystique fourmi bino mbale bokokani po azomona validi tambwe nenga kopi siko na poto amona gana validi tambwe pa komi na lobi na ona seki po na anakanda devo masoro eso pesa nga posa koseka nazo seka comportement ya bakonike ya Congo balingi kaka mabiloko nyonso fele bafuta tikete balingi makamno so basela bango fele donc c'est comme ça ndenge bazali anyway dozali awawa eloko nga nazopesa félicitation na batu nyonso ofali amemaki Petit Fally soko tali Petit Fally ndenga azo se comporter ondima te Petit Fally azosala ba concert na ye azobeta na ye moko Petit Fally c'est petit moko yanke akomi na poto azobeta ba concert mais botala makambo azosala na poto oyo ba Ken Mpiana bazokoka kosala te oyo bayaya na ye mosusu bakokoka kosala te il fallait bazala déjà wana bameka koyeba masolo ndenge nini ezokende tolanda Petit Fally tokozonga lisusu anyway na luki vidéo nga Petit Fally na monité mais Petit Fally quand même na Paris c'est déjà bon aza ko tourner par rapport wana eza selonga ya batu nyonso o ba Fally amemaki mutonga na mona zo sala ba rendement kitoko c'est Petit Fally botala makama Petit Fally azo sala bo batu mususu be bazo sala ba mission na bango ndenge ezala kaka mais batu belebe bazo kotela bango poto pasi poto boye mais ko sala be mission na balabala na téléphone non na mali akona mali ya poto aussi si vous téléphone volume la série bonne la candidate oui de je tenir la séquence sinon courage tous autres la ka Ken Mpiana et là vous nzoi ni suis Ken Mpiana au Ken Mpiana comme bon tous autres c'est là ba feedback na bino na lo kana lo bino ba commentaire na bino ndenge beaucoup ça na dossier Ken Mpiana mabwa ki c'est libela babenga na ye na pembeni ya Fally ou bien azala ndenge bakotia na position po nga façon na moneli Ken Mpiana ba audio na yoki na yo moni ke Ken Mpiana komi les ntsongi ou bien azalaka na ntsongi depuis kana oyebi ke ndoki teba bo ndoki soki azali mundu so azali ndoki soki ba bimisi minimo babe wana soki ba ndoki zongi akomaka 7 fois c'est-à-dire bansongi bazebele batu kazo natali dazota ndenge ba Frank Stema ye mo babalukaka ndenge ba Vincent Chiluzi babalukaka ozotala ziko Ken Mpiana Yesusa ye ko baluka bime ba Congolais ya loyal baate donc ba Congolais bazalaka toujours bansongi eni kolobateke soko ozali vérité kotika mais kolingate au tort que vérité au changer vérité pour na osala plaisir pas
ndenge masolo tosalaka awa mokolo fali akosala lisusu succès te banzembo afali akobeta lisusu te moto akozala na top tokolobake en tout cas fali popapasi oyo échoué mais pai akoya kosala likambo ke ezolakisama na mpwasi bato nyonso baza komona bongo oyo ozolinga obomba pai wana eza mabe eloko ngai namonaki mabe pai ya kene pena aye kobimisaka nga jiki non tobandaki koboya koloba baesploit ya baninga mosusu sikoyo sur le terrain baesploit ya baninga mosusu ngo wana ese kene mpiana moto na lingala ndenge tosalaka bamission na biso lingala yango moto ekokende koconvaincre baivoirien yango moto ekonvaincre baburkinabe loin de là donc eza baéchappatoire oyo kene mpiana tosala wana eza résulté po soki fali azalaki na succès te oubien banzembo ezalaki mabe bato bakolanda ye te c'est-à-dire ere moko fo kozongaka na nzela bon wana eza selonga na pesi mpe na ngai en tout cas kene mpiana il n'est pas encore trop tard soki ozali vraiment moto oyo raisonnaka c'est le moment ngoyo avant que vaccin mabe babeta keba soki olia biloko ya ndoki ya kolandaka yo toujours toyebi te maloba mosusu bazoyeba o faire rigole afuti ye bamosusu babi kofiolomide bamosusu balobi jalousie kaka eza kosala kene mpiana bon toyoka te sino tokozongela bino assure bye bye